Bienvenue sur Bibi Chombombo officiel. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de liker, de commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez averti. Bocha ba like nabino, ma commentaire nabino yango ezopesa biso ngu yango makasi ya ko salela bino musala. Merci énormément na ba abonné o baza fidèle o bayaka toujours kotika présence ba like na bino ba commentaire na bino ba appel surtout ezo salanga vrai kitoko toza toujours na dossier oyo ya Maria Tumba ya Sango na Pasteur Wale Sabandeko lelo na yeli bino ba matière ya bio bon s'installer confortablement dans les moods de l'émission. Nous avons proposé une vidéo et ça tellement ébélé, beau fan à l'aise, prenez un verre de jus, quelque chose à grignoter. En tout cas, beau landa ba vidéo on a nazo la bino a la chaîne bino Bibi Chombombo officiel chaîne ya ba tomito et ça là ya ba papa ya ba maman responsable ya ba jeune oyo ba réfléchissaka bien. Alors, trop bandana vidéo wana ya Sango azopesa conseil et pas lekine Maria Tumba apparemment babomaka moto parce que balobi baza bango na bango machi ya mumenu baluba. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à sujet oyo. Alors oyo zolanda eza vidéo ya nganga expliquer ndenge akutana na Pasteur Walesa, qu'est-ce qui s'est passé. Alobi que non ye nganga azalaka na Maria Tumba l'influenceuse ba yebana. Je ne sais pas ce qui peut bima ou quoi, I don't know. En tout cas, na ba vidéo nyonso nga nazo proposer bino a bolanda ngo attentivement yemo kwa leka ki na live. Nga sikoyo nazo lingana comprendre. Est-ce que marambo eza ya solo, eza ya lukuta, eza G, eza mankiona, to eza nini? S'il vous plaît, bolanda attentivement. Makambo to ana posa esila. OK? So examen kiona esi la mais so ya solo parce que toki que non plainte et continuer oyo kokoma awa ezo risquer comme mamba prison non chez la bino ba audio nyonso nga nazo proposer bino bolanda tina suka comme ça nous allons revenir tout juste après pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Appelez-moi Auntie Bibiche, Madame Bibiche, Maman Bibiche, on déconne bino. En tout cas, bo partager massivement ma vidéo na biso yango ezo sunga biso ezo pesa biso pe makasi ya ko créer les bino plus ba contenu. OK? Merci beaucoup en tout cas, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Alors, sans plus tarder, to banda na vidéo o ya liboso ya Sango et puis ma vidéo e Rolanda na Rolandi c'est la bino ba vidéo mais bo zwande ta en Rolanda tina suka avant de commenter s'il vous plaît. OK? Alors, merci. Ce qu'on s'en a pour ça, tout ça, les layo, pub, il y a l'eau on a yo, œuvre na yo, n'hésitez pas surtout de nous contacter. Numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Hein, je sais pas, la télévision, le téléphone, les computers, I don't know, but, vous contactez ngai, donc, tourbe taka akati. Sans plus tarder, let's go. Moi, je n'ai pas de problème contre les gens. Je n'ai pas de problème personnel ou bien un problème d'un groupe d'individus. Je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'aime regarder en face et dire des choses. Moto a commis ça qui yo, ce qui a condamné au sali le roi commis contre eux, combien de minutes au contraire il t'aime dans le sens il y a kolinga o continuer ko vivre. Bilange kolaka na mai moto akola na ba conseil. So ba yebisio yoka. Bazo yebiso po ba boma yote mais po ba salisa yo yoka. So ko zuango malamu c'est pas grave. So il pose zuango mabe c'est ton choix. On n'a pas une guerre contre les individus mais contre le comportement de gens. Nous sommes appelés à changer. Même moi, il peut m'arriver à un certain moment à poser des actes contraires. N'a pas eu ce coutume ou bien à environnement ou bien à honnêteté intellectuelle. Quand je suis dans les bons, soutenez-moi. Quand je suis dans les faux, ramenez-moi dans la ligne pour que je continue à être utile dans la société. Avec langage Moro de Larry, la justice ici, elle a refusé de répondre. Pendant qu'elle a dans sa vidéo, Moutoua qui maté, elle a fui en Chine.
azoloba na Constant Mutamba o ministre à côté là. Voilà le niveau de Constant Mutamba muninga ba Maria Tumba. Parce que pour Maria Constant Mutamba ministre d'État, c'est son ami qui l'envoie se déshabiller devant les gens, faire des vidéos nues. Donc c'est ça Mutamba alors. C'est une fugitive, madame Wana. On doit l'arrêter, madame. On va t'envoyer. On va délivrer un avis de recherche contre vous. Parce qu'on répondait à une invitation du Bossou, là, c'est qu'on Kima. Voilà, et Maria plaira. Quand je parle de Maria, je parle de Maria Tumba. Oui. D'abord, avant de s'adresser à la ministre, voilà comment tu as mais la bino pour la robe chapan na balobara bon. Na tinda ya avocat na ngake ni ko se représenter ngai. Un certain, elle appelle, elle traite le chef de l'inspection et parquet général. Azo benga un certain scellé. Modèle ou tu as dit voilà le niveau. Abi un certain scellé. D'abord, elle est dans la confusion. Elle ne sait pas faire la différence entre procès et audience et interpellation. Oh, bah ben une audience, bah ben une procès. Pendant que les interpellations, bah ni pas auditionner. Aïe bien écouté. Aïe bien été. Matika pe okutana tu mutu aza okutana na Maria Tumba za notre frère aza awa kura bakutana te bamonana pete même madame nae abi pe Maria te bayebi ete na toute la question mususu ana za en clair parce que tout le monde peut de connaître mususu te moi si a qui peut le qui va écouter bibo benga va proposer $30,000. Nano iloko wale zoningisa Karim Mokonzi alobini Karim Mokonzi aleka aloba alobi église ya papa wale satan makabo oyibimaki ya papa nanga ayaki pe ki mona ki pe asala ki live. Bah, moi, que je crois que nous avons qui appelle des Atika qui concernent le Cameroun. Et vous proposez $30,000 avec, ou bien vous, tout cas, ou bien le comment, ou ça, on ça là, bah, on va témoigner. Si je me trompe pas, c'était comme ça, hein, la famille. Et ça, bon, hein? Et ça, bon, la famille? Oui. Est-ce que vous avez informé dans ma cambo ou bien au talika kaya Maria? N'y a pas de qui n'ont Karim Mokonzi peu. Parce que ma banane l'église le benga pays. Bon, et là que ça simple. Karine Lobby, c'est Karine Lobby. Il y a le ça. Il y a pas ma preuve zalaki. Mais ça simple. Mon frère, premièrement, ça simple. Tu vas lancer des filles, bah $50,000. Na mutu nyonso azana ma preuve. Aya apesa bref ba opese mongwan ce qui a solo Karine babenga ye mais abimi ça continue et puis je ne pense pas que muta bengi pas pekisa ye azate bino moko boye bani bato ba internet bato musu balingaka ba chaika akosimba dossier italien était akota kaka kotsa mutu pour azo ba vie boye ba $50,000 comme toi y a la preuve mais maintenant pas ko pirater ma voix pas faire ba pirate mais ba pirater mais ba si accès à mutunyo sur monde entier tu as des preuves au pasteur abenga yo ba preuve tangible au vrai là il faut des awa na éviter ceux qui va passer ba longola ba miniature parce que ils awana bino papa bino pe beaucoup ko lek c'est parce que bo benga pe biso bo bela biso boto sala je ne pense pas que ba benga e ba tika pe ko benga été et puis na ndenge ya zala ka ba pese $30,000 ya ko boya. Ah, pourquoi et puis même na makambo nzambe so ekutu ausela ba païen ba propagande ba promotion siko kama makambo ya nzambe ya bwe tout ozala quand même na esprit de discernement so ekutu wata bengi si akina aéroport monye na wata na bébé
Alors que pourquoi makambo ya nzambe ya boy. Soyons quand même na esprit à discernement. To comprendre qui makambo sou to ka beus na ndenge na ye. Oui, ça va biloko oyo. Yepe akuta na nzambe. Attends d'abord, ça biloko oyo, tant tout moko a lobby, monsieur peut a lobby, et comme il y a deux fois. Comme sur la troisième accompagnement, en tout cas, voilà le ministère et tout mounini. Parce que bisous tomba dans un ministère, tout ça est un ministère, na en général parce que les ministères il y a binoté, les ministères en Zambie. Les ministères au Québec, c'est la traité tout ça na carte. C'est ça tout le temps on déjà que non, mutu moko akokoya, koloba boy, mususu aye koloba même maloba. Boye ba que non, ils ont toute samité mais bandimi. Ba païen, ba antichrist ba zo place. C'est ça qui nous besoin makambo mususu. Ata soki o ezo les gakoto excusez-moi, ba antichrist ba zo place na minute o na carte internet même na monde entier parce que zo tabiki tala koto, tala ministère mzambe wa lobaka, tala basala kabo. Ezo sala penza moi passe. Mon frère, la Bible dit vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Elle va faire ma guerre dans le but que combat Yesu est matin. Vous dites que moi, au combat Yesu est quitté ma casse. Nicolas Bouzoba, mon cousin, tout mako. Na 2024, oh, mon frère Koraf, non, cause à binoté, non, cause à yoté, non, reflaté yoté. Bouzoba, il continue ma casse, n'a qu'à la ministère. Et là, à côté à Bissoté, et à côté à Miguel, côté à côté à chante, côté il y a pasteur, côté à évangéliste, côté à prophète. Donc moi, nous les autres côtés dans la carte. Nazo et ba répéter. Si ko biso ba oyo, to ko attention à bébé spirituel. Il y a bino, en travers bino, bon ça ni que non, na travers na nzambe na bino de biso to ko changer, mais toujours ko taka ba bordu. Maté comme bordu. Oya ko ta. Il y a des gens qui sont là, te boy, ma bête, to ko mona na tena misu ya. Pardon? Monde des actes couverts actes na kisasa. Pourquoi sa caméra te tout le monde en a mis sur le miso? Et puis sa caméra te est activée la caméra. Donc on dit matin ça. Yo ba laisser la caméra activée là. La zone matin ça toi tu so ba tes angles. Oui, to zone matin. Oui, non, tu matin ça yo pesa des caméras. Na activer la caméra 50 secondes il faut activer. Moninga. Zuzu. Non, 50 secondes. Hey, na monioté. Yo ko pesa biso makambo mabenga ya rota. Pesa caméra ka so ngana activer boyo mona écoute pas les autres compter déjà. Voilà. Ce qu'on dit pas comme sur les ngiti. On a c'est là non papa. Longo Et là on tell biso c'est là non. Hey. Yes we auto sukola. Auto sukola. Zela nanu papa pardon. Na autre sukola, excusez, na autre sukola, na pas quoi de poudre. Autre poudre. Ah oui, na autre sukola, pas quoi de poudre. Na banga kinde ko Mais des anga imoko. Confirmer ça. Eza yo pezade yo to moni. OK. Wa pezade la vite kitoko. OK, yango moni. To continuer. La caméra no place à bientôt fanda. Papa tindi bozo bakisi nanga na temple ba yepe bazui ba biloko ba yino na biwa kone bandi ko sambela ti ezali ndo pesi mbwambo aboy be esprit ba kiti wana mbe tellement nzambe bisika zali be esprit bana bakitaki benda parce wale sazaki ti atindi kaka ba na ba sécurité ba kengela ka yende ba yo ko to bakisi na on a vu ça ko manza meza na ko saoter ya Jésus. Ba sécurité nde ba yaki zo ba ba pasteur ba kozala na ba avocat pe bazala ki wana kozala pasteur Georges pasteur Bernard na maître o kengela na mission église maître Junior azalaki na maître Serge azalaki bato ngana otangelo bazalaki ba yeso bakisa bageno baleki avant ba okita na temple nanga baleka kino na bureau et pas bakonzi na ngai na kanseta
basambeli maîtriser donc to démarrer ce comme tout cas comment qu'est-ce que pas nanga pour avoir na banda vana na plaza Yaya, pardon, pas dire merci. Aux gens parce que tu peux poser téléphone ou faire qui tu as qui ou tu téléphone est dans la charge non ou tu téléphone qui toko bon moi téléphone qui ne binde et ça ça finga dans banque. Et le gars il suite. Voilà. Pour ça on a bon ah ouais c'est bien. Eh tia siko o fanti de quoi na fanti bo ozolo ba fanti na kiti. Ezalaka bongo o simba téléphone mo zo simba boye ezokinde s'il te plaît vraiment ok Mitango basi kosambela nga na biwa colonel na biso baye kokende nanga epa nanga siko bamona place bilima bazalaki nga siko na otala bango na bi est-ce que pasteur wale saza wapi bango babite pasteur wale saza la na kati na biso kisi nao nde tokomi na ndako na nga kokomaka na okoma na ndako boye ya susu nayebisa yo vie na ngai nayebisa yo nakimi bafungoli ya susu kita nayebisa opesi mbwambwa boye meme na ngai moko ntina vandi boye ya zuzu ele naobanga paster o makasi na vi na ngai da onde naza boye ya zuzu tala babimisi temple na ngai zuzu bake nango oyebi excuse na bosa eloko mutuka eboya odemare ti mutuka omada mutuka esinda na sa mabele mutuka esinda mpe ande na sa mabele mutuka esinda na sa mabele po satade ayebaki deja ade makambo nga na oyebisa yo eza makambo aloba te bokoyaka mboka oyo bokomonaka histoire bokotuna na quartier place na vandaki baoyebisa yo non naopesa bino détail ya Maria Tumba po Maria Tumba finga yanga écoutez d'abord Maria Tumba finga yanga muibi ya bamoto kidnapper et tout tovanda na ye tosala na ambiance boye na boye tomela na ye aza kidnapper na yebi na kanela kinganga te aza moyiba bamoto aza kidnapper yango na okenda bino na kanali wana siko ba vérité bima siko yoboyebaki nzambe azali pe sata azali pe nzambe azosala c'est ça yango na ngina mima bino na kanali o bino bokenanga o siko bozela bopose ba question ndeka mpona Maria Tumba bopose nga ba question mpona Maria Tumba o nga na yeli bino yango wana alobaki asala live abiki yonganga yo zaki moyiba moto afinganga bongo boyoka ngo afinga zaki moyiba moto afinga na kidnapper parce que nga na banda kufanda sui na sekaki fala pesa ba épreuve nanga ti abengaki so soit disant policier moto bana non il fallait pesa ba épreuve série wana na yebana Maria Tumba na civil mais na inganga parce qu'on a mita oyo naza militaire pe garde républicain naza militaire na banda koluka déjà mosala nzamba kokosa ba temple na nga tumbango na kokaka te na ke na limité na première ri na kimi ba temple na nga na opeso ba détail na ke na première ri ba kimi ba temple na nga na ke na dirando ba kimi ba temple na nga na ke na banda ba kimi ba temple na nga na moni moya osala eloko eza te na ye kuvana na ndako mwasi na nga kuma eso alambi biloko ya zuzu besprit bayebale akuma eso atie mai ya sukwa na kati ya douche mai esukwami ake tuna po eza appartement mwasi na nani wana mwaka Maria oui mwasi na nga mama bana na nga atuna boye Maria mwasi na o te ye na botana mwasi na yo Maria Tumba nani Maria Tumba zaki mama bana na yo mwasi zaki mama bana nga na sala so bon so yaki na pasteur moko kufaki na mboko kana 2024 chef azalaki po avant chef ya biso déjà photo qui t'équipe d'avance biso to komi wana tanto komi wana so na elle batiaki ngana sa musala soko le kitancha président de la république tant tu es landi eza pasteur wale sanda vandaki ba vandaki ba pasteur ebele bolanda Akizamina Kibila
Et voilà, j'espère que Bidomoro Bolandi Tina Suka, Mamboyo, Nzambe Kande Asunga. Franchement, je vous dis. Mamboyo, Nzamba Likolo, Yenda Sunga Kaka. Ngana ebige o charge oyo. Congo mboka elengi. Congo mboka kitoko. Congo na biso, everything, bat baomo na roi ba G. Réseaux sociaux le komi. Mutu mususu asalika réseaux sociaux nae pour influencer batu na ndenge ya mabe. Mais nga na yebi ke avec Dieu, Nzambe aosunga, ba Congolais, surtout baza ba réseaux sociaux, Nzambe aosunga bino vraiment, bon ça va m'envoie bien. Parce qu'il y a d'autres choses, hein. Yomo talika rabo, lobi que non, oyo, eza quelque chose mo eza éducatif te. Boki nganga lobi nde naza boye nayebani na Maria Tumba toyebani patati patata boyoki bino moko makambo oyo alobi. Donc cela veut dire eza bato moko boye bayebana na bango mais bazana babengango bani barando bazana ma quelques rando entre bango. Donc eza ok na vie eza na mutu mususu hein akana yo déjà depuis longtemps. Azoluka kaka lidusu nini o akoya ko silisa akoya ko finir ye so azuka occasion omona aye po ya ko finir yo natala nini moko ya Mercy Johnson natala nini moko camarade ne bakomi ke non asa camarade na ye c'est son ami de depuis camarade na bomwana camarade na lekana émission pona koloba ke Mercy Johnson bakanga ki kindoki non ndenge ezana bakangaki ekindoki pa na bango na bomwana yende mutusoki abomaki maman na bango quelque chose comme ça mais camarade na ye yakala mais non je me suis demandé na lobi mais camarade yakala alors pourquoi depuis longtemps camarade yakala wana abimisa makambo na ba réseaux sociaux te si c'est vrai que aza camarade na ye bakola ensemble alors pourquoi abimisi makambo na ba réseaux sociaux pourquoi why abimisi makambo na ba réseaux sociaux je me suis demandé pourquoi Nathalie namoni ate omoni mokilo le monde est méchant mokilo les a compliqué donc yo ozofanda eza na mutu mususu olukaka mabe komela ye azolukaka okufa eloko moko mabe komela mais peut-être yo de toi-même oyeba te yo moko de toi-même osalata attention te mais il y a d'autres personnes au baso kaniselo mabe oazo zelaka occasion moko soki se présenter et au monde directement yepe aye ami bimisi nde nganga o abimi abiki no bayebani bango na bango bayebani ok soki bango c'est vrai que bango na bango bayebani alors pourquoi attendre ce moment pour exposer moninga pourquoi toyebani topesana bakisi maintenant qu'est-ce que ça fait quoi bon bimisa pasteur na mamboyo oui c'est vrai tout le monde qui maman sociale il y a l'influenceuse Maria Tumba l'équipe pour nous dire que aibi pasteur Walesa akenda ko bakisi pa baba bakuna po abiki sarabato est-ce qu'il faut koye baba ndeko est-ce que bino ko éviter que non baba bazarana ba prière makasi baba bana ba prière hein ba prière ya makasi ya bangomba ono to mona ba prière bangomba to mona on pas baba na prière moko ya kosakana te ko imaginer te ils ont de prier de fortes prières baba ndo mona wana bana ba prophétie moko pe ya makasi ba pe la grâce à guérison baba alors so abi que non que ne reçoit qui c'est pas baba bana qui c'était bana ba prière na bango basalaka en plus on a péché prophétie et betara en fait et betara pototé et que n'a juste alors dans makambo ya ba réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire bibiche momo makambo yo tika omoni makambo yo tika na yo kokota no makambo ba pasteur te moi je me suis dit ngana kokota makambo ba pasteur te moi je parle de l'actualité ngana kokota vie privée ya mutu te ya pasteur moko quelconque na kokota te parce que na lobelaka o eza actualité ya on bomona na yela bino ba vidéo nayeli bino ba vidéo na lakisi bino toucher commentaire sur cette vidéo na lingana kota te ne logo moko que non on a bana kolandela pasteur oyo asali boye patati patata azongi boye je n'aime pas kokota na privé
Ce qui est dans l'actualité, na koya to sali commentaire comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, Moutouma Hatindelenga bi que non, mon anniversaire au Balobaka, ne jugez pas, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Nathalie, Hatindelenga bi ba version mais na so qui tant en kota langote, alobi, ne baloba ne jugez pas wana, et la version mususu aloba que non ba serviteur de Dieu, ba rosa la paix juger. Alobi biso to kangama na les juger, ne jugez point. Biso to kangama ne jugez point. Il y a d'autres versets qui dit que ba serviteur de Dieu peut ba la juger. Nathalie dans le bi ah bon c'est ça hein? Mais nzamba kosunga moi je sais que nzamba kosunga mambo ekosi là sango boma moto parce qu'on a ba leki na yo o pe la fille pe a bomaka moto parce que mambo ne ko bokende ko mambo samba zonga boy ko mambo samba olonga donc ko mambo sala nde ko salela on appelle ça comment ko salela mambo salela ne relation a ko mambo relation ce que komi boyesa que non zombo chaki na poche mbongo na savings chango en jeu bobanda ko samba siko bongo ne mabe omoni bongo et ozala vraiment mabe bakasi. Alors mambo yo esi là parce que lelo tout le monde a comme influenceuse, tout le monde a alingi a influencé cause influenceuse ezango mabete mais influencer na ndenge ya bien oko teka ba produit na yo oko yemba banzembo na yo oko créer ba contenu na yo ezala éducatif parce que to éviter banani o batala biso il y a d'autres personnes biso to mona raboy mais to yeba raté ezala ba tumso za na Angola na fait fond mutumso za na Israël mutumso za soki na Arabie Saoudite. Il y a aussi des Congolais, je vous signale pardon. Je vous signale qu'il y a des Congolais partout dans le monde. Balanda biso. Oso comprendre. Mais ce que quand yo ça ba contenu na yo oye bate ba contenu mususu so ça bien yango peut-être et comme memelo makambo. Contenu au ça la kabo et pécio marché pécio sponsor ezanili c'est la façon de faire. Façon de yo ça la makambo. Il faut ça ilo moya ponini écrire lo ba relation bat balinga ate. Bat balinga kaka so aleki na TV azo exposer vie na ye ke enda bimana mibale belé Kenda sana mbongo, kenda salabwe, patati patata. Oui, c'est une bonne chose. Expose ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir, il faut qu'on y ait et l'on nini oyo s'exposer, aux influencer batona nini. Pour le tout le monde a influencé. Mon Dieu, comment poster bilamba l'a dit, a poster nzoto na ye, a poster everything. Oyo ka biso ke non, nga na influenceuse. Moi je suis influenceuse. Nazo influencer, o influencer bato na nini. C'est ça le problème. Dans la vidéo, moko sanga le billet lutte na ye, eza que non afinga ba influencer, c'est-à-dire azoloba l'intérêt général, azoloba pour na batu nyonso bato ba mi bengi ba influenceuse. Quand vous influencez, il faut influencer dans le bon. Donc moi j'espère que yesterday na chela kibino photo il y a vidéo pardon il y a Christian Bosembe ou il y a lobby. En tout cas, batu nyonso oyo akobana osa l'émission, tout le monde a osa l'émission que azo finga batu, azo lo baba nonsense, en tout cas akozala donc akozala puni sévèrement. Et là il faut ba salango. O fingi ba punir yo. O sali buzoba ba bloquer yo. Donc ma benyo soko sala en tout cas il faut ezala vraiment ezala quoi punition il faut pas payer ça rabat pour battre ba kotambola bon mona ki vidéo na chela ki bino blobi makambi ya la fille o ando finga ko fiolo mide bino moko bon mona ki non qui passe batabi comment mutako zala boy une personne qui a une famille oui ezala na famille mususu éducation na bango ba yo ke lango sonité